Mbote bande ko balandikane qu'une télévision binoban sobolinga kasar du dimbumpone le ngona mifika à travers cette émission sur terrain tolobi toloba qui peut tokozalaka kaka na bino émission sur terrain ezana pona ko accompagner bino ba imboka ba politique ou non politique à travers vos différentes activités. C'est un rappel que je vous fais to ko accompagner bino lisusu. Alors pour le 14 décembre, tolingi to la kisabino lisolo, to betano lisolo ya fondation moko. Oyo uti ko bota makala mingi te le 11 septembre awa ya 2021. Oyo na commune ya Lingwala, c'est une fondation ya moko ya bayi kinoa, ya moko bayi kinoa na kombo ya président Toussaint Masikini. Et puis fondation benga mpika na kombo na donc FTM, la fondation Toussaint Masikini. Bon la fondation ana to kende ko découvrir bango. Doit accompagner qui bon peut à travers des activités sur terrain ou peut msuto zwaki ou bokolanda peut à travers ba chaîne ya bande koto pe ba confrère. Alors pour ne pas trop parler, Total Sabino na nous sortie officielle nango ou esalema ki le 11 septembre wana ezabili ya bande ko ya Mandal télévision bolanda. La fondation Toussaint Masikini, FTM en sigle, a procédé le samedi 11 septembre 2021 à sa sortie officielle au croisement des avenues Bwende et Koutou dans la commune de Lingwala. Ceci dans le souci de mieux vulgariser son message basé sur le réveil des habitants de la commune de Lingwala, dans la prise de conscience et dans l'amélioration de ses conditions de vie dans domaines diversifiés. Germain d'Honoble, La joie a été à son comble à l'arrivée du président de cette structure, Toussaint Masikini. Pour commencer, une courte prière a été dite pour recommander la cérémonie entre les mains du Seigneur. Fondation Oyo, Sika, Loboko l'ensemble Zalikolo Nango, Ibe Bisoki Nzamba Tongite, Oazo Tonga Musala ya Pamba, Ibe Bisoki Nzabe Abatelite, Oazo Bate la Musala ya Pamba. Seigneur, tout ce qui est présence na yo, ezala kati na biso, pambola activité Oyo, ezala déroulé na kimia nyonso. To pamboli ba membre nyonso ya fondation. Et de souhaiter l'ipamboli na kati ya fondation Oyo. Sika nyonso qui est de gloire à gloire, de progrès à progrès, de bénédiction à bénédiction. Ainsi nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous dirons tous Amen. Juste après, Toussaint Masikini, président de la fondation qui porte son nom, a livré un court message mais profond pour signifier à l'assistance qu'il était temps de passer aux actions concrètes pour transformer la commune de Lingwala et mieux faire. Fondation FTM, oh yeah. Ezika. Bala Lingwala fungola misu. Lingwala engenga. Nalobi ya trop, nalobi mingi. Tokokende spona ndenge ya misala. Ukomi na seria kimona meso. Seria kimona meso. Seria kimona meso. Seria kimona meso. Na eta kibinoke. Tosalaki fondation Oyo pona kofungula bana Lingwala
bake na palais du peuple balocataire ya biso ya Lingwala mais ne Lingwala toza na député national te Lukunga ebimisaka badéputé mais ne Lingwala toza na député national te Lingwala ndenge nini député national ya bumaka te yango wana bana Lingwala eloko ya liboso fo kofungola misu kokota na fondation eza parti politique te fondation eza ONG ASBL eza ya yo eza ya ye eza ya ngai et puis fondation esalami na mbongo ya motu te ezali fondation ya biso nyonso nzambe alobi na biso boye soki napesi yo mbongo te mpo okanga yango napesi yo mbongo mpo osalisa bandeko na yo soki okangi yango nakobotola yo wana ezali liloba ya nzambe yango wana totika égoïste tozala na amour du prochain bosala basouscription na bino na fondation akocontribue naza na makambo mingi akoloba te napesi bino merci ndenge boye bomema sango ya mopepe oyo oyo eza mopepe bomema ngo Lingwala mobimba na makasi na bino ya biso nyonso tokolonga nzamba pambola bino. Plusieurs notables de la commune de Lingwala ont répondu présents à cette manifestation, notamment Papa Mandiangou qui n'a pas tari d'éloges pour la fondation Toussaint Masikini au regard des actions palpables menées par elle. Après lui, M. Jean-Paul Lito, président de l'association Tous pour la famille ATEF, a fait de même. Notre jeunesse de Lingwala vient de prouver aux yeux du monde. Je me répète, j'ai dit, la jeunesse vient de prouver aux yeux de tout le monde la chose qui était irréalisable. Je me répète, car la répétition est la mère des sciences. La chose qui était irréalisable est maintenant, elle est devenue réalisable. Et donc, on a dengue na lobby et zalaki projet. Donc, tant que na moni likamoyo na lobby, c'est terrible, c'est grave. Yango na lobaki na yo tango wana na koloba mona ngai ebongaki nini moko ekotawa mpona koloba ke voilà c'est palpable oyeki na yango na ngaki nini ekotawa bato bamona nga lobi vraiment c'est palpable yango la chose que nous avons pu faire lorsque nous étions au conseil j'ai l'impression que vous ne suivez pas. ndeko na biso asali akokaki mpe kosala na yango te akokaki mpe kosala eloko mosusu mpe abengisi biso te soki abengisi biso ezali bongo bolingo ya solo na epai abotami bongo na Lingwala na yango na kombo ya association Tous pour la famille oyo nga mpe na kambaka totombeli fondation Toussaint Masikini makambo ya malamu okende liboso
nzambe oyo akeli biso pe akeli likolo na se abakisa bongo bagrâce oyo yo ozali nango ya posa selon volonté na ye. Merci mingi pe na bandeko mosusu oyo bazali awa bayaki kotala biso, bayaki kotala fondation na banza oyo tomoni bongo corbière ezali kaka eloko moko na nsima na yango biloko mosusu pe ekoya mpona koyeba ndenge nini fondation ekende bongo malamu. Au cours de cette manifestation, surprise générale, il a été présenté à l'assistance le corbillard don de la Fondation Toussaint Massikini. Dans ce même ordre d'idées, les mamans vaccinatrices, les équipes de foot et un tailleur ont reçu des présents de la part de la Fondation. Content de la réussite de cette manifestation, les langues se sont déliées. Moi je suis la génération on va tous Massikini. Et pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail a été servi aux invités. Voilà, chers téléspectateurs, binomoro bomoyi na misu pe boyoki ba ilingwa na ndenge balobi, boyoki pe président Yemoko Toussaint Massikini ndenga lobi. Bongo balobi bana lingwa la nyonso boya boko sadere na kati ya fondation vision na binezana pona ko éveiller conscience bana lingwa la kola musa bango ndenge batalisa ki bino to pe bazotalisa bino lisusu ke commune ya lingwa leza commune loka ba commune nyonso pourquoi pas bango pe baza loka ba commune mususu. Voilà pourquoi président Toussaint Massikini asali eloko ya créer yango pona Yemoko te pona bino banso nde bouti kolanda ye. Fondation Toussaint Massikini suki kakate na sortie officielle ezana pona ko sungana ka entre donc ozana esengo ba accompagner yo ozana pasima to pende lo ba kozuli likambo sangwa mawa to ebembe ba koya wana bomona ki bino mo na sortie officielle remise déjà ya corbillard o Yemoko président pesaki. Donc ils ont nakara pona ko sunga kalingwala bombe ka pe kolanda ndenge président Toussaint Massikini ba membre na ye ba sepela ensemble ba anniversaire pe ba ila ensemble ba élément mususu ya bandeko ya mandal mususu pe ya ngonga ebeti bolanda. Dans le souci d'assurer sa proximité envers ses membres tant dans les moments de malheur que dans la joie, la Fondation Toussaint Massikini FTM en sigle a réservé une surprise très agréable à l'un de ses membres en la personne de Yuda Lutingu. En effet, le dimanche 26 septembre 2021, tous les membres de la Fondation Toussaint Massikini se sont retrouvés à l'espace Nzomambu, situé au croisement des avenues Mouchi et Nyangwe dans la commune de Lingwala, pour célébrer avec faste l'anniversaire de Yuda Lutingu, un des membres de cette structure. Ceci, dans le but de lui apporter la joie et de marquer d'une tâche indélébile cette journée commémorative. La joie, l'ambiance, la convivialité ainsi que la gaieté étaient au rendez-vous, ce qui n'a pas laissé indifférent quelques membres qui ont tenu à exprimer, chacun en ce qui le concerne, la vision et les attentes de la Fondation Toussaint Massikini. Fondation Toussaint Massikini, mingi bazoye bangote. Alobi le pango na yo, eza ya ye. Bisengo ya Yuda, eza bisengo na ye. Mais ezali po esuka wate. O tosali ouverture po batu bayeba, baya. Ndenge ezali na Yuda, ekosala mape na ngai, ekosala mape po na yo. Na apporter loko moko boyi. Bato bele bamonaki kunde bembe. Fondation ye pona okunda ka bembe te. Fondation ye nde silisa kuluna. O asala kate asala. O azwa kate azwa. Neti na fondation yango wana. Yuda azali na kati ya royauté. Azali pembeni ya Toussaint Massikini lokola nga nazali. Ezali organe oyo tokandisaka po to développer quartier. Dernièrement, bon anniversaire Yuda Lutingu. Merci papa. Ndeko ye ana nzoma mu a pona
fondation Toussaint Masikini toye kosepesa ndeko na biso Yuda Lutingu mpona mbotama na ye akoki mibu na yo nzambe apesaki ye yango toye lelo awa biso bana fondation Toussaint Masikini toye kotombola ye toye kosepesa ye Toussaint Masikini ezali fondation ya bana Lingwala c'est ma parcelle na yango toye alelo toningisa tous les quartiers 8 quartiers mpona Toussaint Masikini mpo mbotama mwana biso ndeko na biso Lutingu Yuda toza sur makasi ya nga né grandi marié bébé vivante na Lingwala tomoni na Lingwala na biso Lingwala elalaki Lingwala elala commune maire tolali mutaka biso azali te kasi Toussaint Masikini ye ekotombola Lingwala lobi te fo totya lokolo tobipesa epai ndeko na biso mpo lobi na biso Lingwala ete tongwama nalobi boye bana Lingwala tofongola miso bakosa biso te na bakuyakuya bayaya oyo ezali fondation Toussaint Masikini boya ebele bosadere totombola fondation na biso mpo oyo ezali Lingwala eza monene te ebali na Wuleri esoki na 24 totombola fondation biso mpo lobi na biso tozala malamu na fondation Toussaint lelo awa tozali na bareunion mambo na kati ya Lingwala toza na kati ya fondation Toussaint Masikini Lingwala c'est ma parcelle esika toye na lelo mpo tosepesa un de notre membre na kati ya fondation Masikini Yuda eza mokolo anniversaire na ye alors tout le monde batikali botikala nsima te oyo ndako oyo eza biso nyonso tozala bomoko boya kosadere tozala ebele na kati ya Toussaint Masikini boya ebele lelo eza mokolo ya membre na biso asepelisi biso lelo mokolo yango yango tobengaki tout Lingwala na kati ya Toussaint Masikini boya kosala nini boya kotosepesa Yuda vraiment la président autorité morale de la fondation Toussaint Masikini Mbuta tosepeli vraiment mingi na initiative osali na moko ya membre na biso Yuda toye kosoutenir ye à l'occasion de la fondation anniversaire na ye eza lelo fondation eporte un plus na membre na ye toko soutenir ye ndenge kaka olobaki mingi vraiment kolobela li kaka bandeko na ngai ya Lingwala tobukana te makambo yango esi etamboli ekei fondation Toussaint Masikini yango esi ebime ye koyoka soni te kobukana te yaka tosadere bola na biso bandeko na biso surtout mingi génération na biso eza ntango na biso boya toyoka bainitiative abe yali makambo akosala eza ebele misala yali ekosunga biso les jours des avenirs na bafamille na basi na biso ekosala esango mingi soki boye koparticipe na fondation esala yango mutu ya mingi te oye na 2000 francs na 2 photo passeport na yo na fiche na yo ekosala biso elengi bon na esi bato deja ebele nasololaki na bango baya tosepela eloko malamu ezali awa eza initiative ya malamu oyo président Toussaint Masikini asali mpo na biso bana Lingwala antuka bandeko na ngai bozala ndako nazobenga bino nyonso boya tokosepela Lingwala ezali mukie mele tokosangana tokokomisango lokola eza munene mukie na misu kasi nakosangana na fondation ya Toussaint Masikini Lingwala ekoma munene boya tosimba président Toussaint na maboko tosimba koni moko likala moko epelisaka moto te leo tokozala ebele tosangani tokotombola mbende na biso ya Lingwala boya naza kobenga bino ezala bino boza libanda ya mboka na kombo ya Lingwala oyo bozala na bakomini mosusu boya tozonga na mabele na biso moko totombola mabele na biso. Nous sommes réunis aujourd'hui par l'initiative de Toussaint Masikini et sa fondation TM Toussaint Masikini Lingwala, c'est ma parcelle. C'est-à-dire quoi? C'est une fondation qui est d'abord dans l'humanisme. Dans l'humanisme, à part ça, nous avons l'anniversaire d'un de notre membre qui s'appelle Yuda Litungu, un de nos membres. Mais nous savons que c'est rare d'avoir des gens comme ça dans la commune. Ces gens-là ont l'initiative. On n'a pas des entrepreneurs à Kinshasa. Mais lui, au moins, a fait quelque chose. Il a un corbillard, il a tout ce qu'il faut pour la commune de Lingwala. Il faut encourager ce genre d'initiative. Ok, alors on est là en famille, il n'y a pas de problème. D'un moment à l'autre, il sera là.
Il a l'initiative aussi de prendre tous les enfants qu'on appelle communément Kuluna et les mettre dans des structures pour qu'ils apprennent un métier. Je crois que ce sont des initiatives encouragées. Je demande à d'autres personnes de s'adhérer au FTM pour qu'on aille de l'avant. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci. À l'arrivée de Toussaint Masikini, président de la structure qui porte son nom, la tension a monté d'un cran. N'ayant pas prévu un discours magistral, Toussaint Masikini a procédé à la symbolique pour souhaiter joyeux anniversaire à Yuda Lutingu. À Yuda Lutingu, que le bon Dieu les garde et les protège. Merci. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, président. Voilà, tobeti maboko. Ogotika ngoala, c'est bon. Ofana bino. Mettez-vous, mettez-vous. Ofana. OK. Ofana bino. À son tour, Yuda Lutingu a remercié la fondation pour ses gestes combien significatifs. En tout cas, mokolo eza mokolo ya mbotama nanga naza na esengo mingi. Nazo remercier na bato nyonso bayawa. Remerciement nanga ekei lisusu epai ya président ya fondation Toussaint Masikini na initiative azwi. En tout cas, merci beaucoup. Nakosenga na baoyo baza libanda baya bakota. Et pour boucler la boucle, Patou Maïta, artiste musicien, a circonscrit. C'est moi Patou Maïta Rossignol, votre chanteur, votre unique serviteur. Je suis là pour vous. Mais les lots sangani mingi mingi zali pona Yuda Lutingu pour l'anniversaire nae. Et alors, Fondation Sangisi Bissonio surtout pour l'occasion nae. Fondation Toussaint Masikini, FTM. Ezika, Ezika, le feu dévorant. Yendem ta Sangisi Bisso. Sori Bisso tout peut ba leader d'opinion to koti na kata makambo pour elagisi ke blague ezate. Tokobenga batunyo surtout ya lingwala. O ezali likambo ya kosangana, o ezali likambo ya bolingo, ezali likambo ya koyokana. Parce que via lobby déjà les grands idéologues Toussaint Masikini, Lingwala c'est ma parcelle, Lingwala c'est notre parcelle, elles nous appartiennent, notre parcelle, Lingwala Ezaya Bisso. En tout cas, on te boya bo s'adhérer na kati ya fondation Toussaint Masikini, FTM boya tozala ebele pour Bisso déjà citoyen na kati, ngana na kati, bino pe boya bo comprendre. Awezana kama bolingo toyokana tosangana tosalisana makambu bit na biso plus beaucoup yango wana balobi na suka nango balobi l'union fait la force, l'union fait la force. Merci bien, big up à vous Papi Bolaki, je te salue. Mireille Nakambi, Mami Samapanzo, le Fifi Kayo Azamunda, napesi bino nyonso tumbote, on est ensemble. Sandra Dikilu, check check. Merci. La Fondation Toussaint Masikini entend pérenniser ses actions et surtout s'investir dans la recherche du bien-être des habitants de la commune de Lingwala, notamment par la prise de conscience, élément clé du début de tout épanouissement. Fondation Toussaint Masikini, Salam Salana Oyo
nzambe apesa yo ozali mwana lingwala seje mobimba balingi yo biso bana lingwala tozali nsima na yo tuse masikini moka kozwa Fondation Tuse Masikini Lingwala c'est ma parcelle Ezika, Ezika, le fait dévorant Passons à notre parcelle Cher Lingwala La Fondation Toussaint Masikini offre des corbières, de machines à coudre, de voitures ketch et de bagnes à la population de Lingwala. Merci Masikini Toussaint. Otika ye asala oyo nzambe aponi ye asala baoyo balekaka liboso basalaka eloko te mpo na population ya Lingwala lelo nzambe atindeli biso Fondation Toussaint Masikini sala mosala nzambe atindi yo Lingwala c'est ma parcelle etombwama Ezika, Ezika, le fait dévorant Tacle Matabisi, Yuda Lutingo Les petits bambous, les Continental House Totambola, Fondation Nabiso Fifika yo Clémentine Makoko Nzuzi Masamba Modogo Luc Mania Dede Villa Zakari Litanda Mokonzi Patrick Obambi Duzindo Mbasi Tongas Mambo na se anzete Takle Maruse Oteko Engambe Maeki Kuna La ville est tranquille Mabiala Lelibino Fondation Toussaint Masikini Sala mosala nzambe atindi yo Lingwala c'est ma parcelle etombwama Ezika, Ezika, le fait dévorant Fondation Toussaint Masikini atie hôpital pour la santé ya bana Lingwala Asa badon ebele apesa bajo ya Lingwala bavares na baboti Toussaint Masikini yayane salo Masikini kanisa pe ba basketteur na ba basketteuse moi cadeau esala kelengia Samarka tumba Masikini sima yayae Oh Patrick Obambi pour soutenir Fondation ya Toussaint Masikini Longonia Ezika, 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 Ezika le fait dévorer bana Lingwala Tosimba Toussaint Masikini l'union fait la force centre de santé Lingwala c'est ma parcelle Document de Londres, Nadine Kalonda, Maître Masikini, Patrick Obambi, bienvenue Katopa, Ale Matabisi, Bosimba Fondation, Bosimba Fondation ya Toussaint Masikini, Ezika, Ezika, moto epelae, Ezika, Ezika, le fait dévorer. Biso nyonso bana Lingwala bana Saint-Jean topesa ye maboko ba musicien pe ba joueur bana académie des beaux-arts bana IEC. Merci bandeko bandikana qu'une télévision binomo boyoki pe bomoni bana Lingwala de partout bisika bozwami boyoki déjà ya bino fondation yangwana boya ebele bele boya ko s'adhérer en tout cas fondation porte eza ya kofungwama hein fondation porte eza ya kofungwama fondation Toussaint Masikini oya bino mwana Lingwala ya solo yewana ayowana pona kotalisa bino kopesa bino l'idéal koluka ensemble na bino na bango bo valoriser commune na bino
bopesa yango ba valeur oyo ekoki commune ya Lingwala. Donc c'est ça vraiment l'objectif ya fondation Toussaint Masikini. Et biso pe sur terrain tozana tozoko ba to accompagner. Bon on peut to accompagner bino ba to bolanda biso o bozana ba fondation. Hein? Nous serons là pour vous accompagner à travers vos appels. Ce bobengi biso tokoya. Nde bomoni ba activité nyonso topé moi quelques activités où déjà fondation est réalisée bomoni. En tout cas merci Nabino Banso bozaki belé pour na kolanda biso déjà to comme déjà ko souhaiter bino ba meilleure veille ya mbula sikawa 2022 zali koya to banje te tozala kaka ensemble peut to koba toujours ko pesa bino ba sango ya sur terrain. Merci na papi, merci na fondation Toussaint Masikini musala malamu pe na bino Banso bolinga mifika na honorable Diyeli, honorable Malungeni, honorable Géry Dikala pe ba député provinciaux tout au bolinga mifikana ngapena linga bino mingi musalande kaka na terrain botika malamu na koba kolanda toujours manaka ya kana une télévision. Fondation Toussaint Masikini asaleli biso eloko malamu na mboka e Toussaint FTM ezikae pela moto